eza na nzambe mosusu te oyo nga nakoki kolinga bobele oyo yesu masiya yo talisa bolingo na yo wuta na ekulusu yango etindi nga nayembela yo bolingo ya motema na ngai. Nakolinga yo na motema na ngai Yesu, nakolinga yo na motema na ngai nakolinga yo na motema na ngai. Mbote bandeko balandi ya Jazz Congo Télévision pe esengo mingi ya kokutana na bino na ngonga oyo liboso ya poste téléviseur na bino kolanda l'émission na bino obolingaka mingi regard sur la vie quotidienne où ezali bongo présenté par ngai Baby Diambo. Alors le regard sur la vie quotidienne ezali na objet moko ya ko lakisaka biso vraiment biloko nini oyo tokoki kobongisa tout comme peut kobebisa société na biso. Le regard sur la vie quotidienne à lelo eza ko porter sur la multiplication des églises. Pourquoi ce thème? Parce que Namboka na biso RDC awa tozali komona que ba église est comme ko exagérer. Komona que na avenue moko on peut avoir 5 églises, 10 églises, alors eza ko pesa be kivosité na mitu ya bandimi. Alors pona lelo pona mieux circonscrire thème na biso ya lelo to bongisi la kibino l'homme de Dieu moko oyo avec lui tokoki kozwa ba réponse moko ezali favorable concernant thème na biso ya lelo. Bonjour pasteur. Bonjour Mama Baby. Koki ko te présenter pour que les téléspectateurs na biso ba koyeba yo. Merci nabengami na kombo ya pasteur Prince Lukombo. Nazali ko kamba communauté Assemblée des Saints moko ya église na biso na kombo ya Bethesda Montane. Alors pasteur ce qu'on moni que lelo tozali a na plateau na biso eza pour que tu bako circonscrire thème o ezali la multiplication des églises au sein de la RDC. Alors selon le pasteur eloko nini vraiment ko kozana origine ya phénomène oyo? Bon, selon Gaï, d'abord faut na expliquer d'abord. Église ezali na balolenge mibale. Tozana église babengi église locale. Tout ça na église wabengi église corps de Christ. Question na yo soki na landi yango malam otuni ndenge ba multiplication to ba église ezali kokoma ebele. Ah oui. Siko esengeli na répondre na deux volets. Volet ya liboso na église locale eza église oyo batu basali ba construit ba tie ba tol ba tongi ndaku batu ba kofanda na kati. Église ya mibale ezali église oyo Yesu Christ afandi kati nango. Oyo alobi na mokanda ya Acte chapitre 7 verset 48 na kofanda lisusu na ndaku oyo batu batongi te kasi na kofanda na ndaku oyo ngai moko na tongi. Sika oyo tozala ba multiplication ya ba église na deux sens. Église locale to église corps de Christ. Soki question na yo eza basé na église locale. Ndenge nini ba église locale ezokoma ebele, c'est-à-dire ba église oyo batu batongi na maboko na bango pe batu bazali kokota na kati na yango wana na koyi kozala na ba réponse ya kopesa mais na balolenge ebele mais na église corps de Christ kokoma na yango ebele ezali ya solo avancement ya musala. Matthieu chapitre 28 Bible lobi boye allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Donc multiplication ya ba église na sens ya église corps de Christ pour nga en tant que Moussa na Nzambe nazo continuer ko encourager. Or soki l'église o ezali nzoto ya moto et komi temple ya Nzambe et que to komi pe ebele pour nga na koloba Moussa les ko salama pe esengeli ebakisama pe batu ba ya lisusu ebele pour ba komi lobi akoya kaka soki sangona ye et panzani mokili mobimba. Alors pasteur lelo na étendu na biso RDC actuellement to comme ko remarquer phénomène oyo eza que tout le monde wa yebi que naza moi notion moko na Bible naza na église tout le monde peut avoir l'amabilité à reçoit l'église. Alors eza kaka vision on nzamba zo pesa tout comme pe cop na yebité. Bon avant nous a affirmé question na yo pour la koloba est-ce que ezali cop to ezali kaka vision on nzamba zali kopesa na kolinga totanga makombi ya Nzambe
dans Luc chapitre 21, verset 8. Bible lobby, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et le temps est proche. D'abord, nakoyi koloba ko kolisa ba église zo koma ebele, ezali ko kokisama ya makomi ya Nzambe. Et que ebele na batu bakoya na kombo ya Nzambe, que biso tozo salela Nzambe, mais sengeli ba na Nzambe ba keba po mingi bakozala séduit. Kasi na kati ya ba o ezali ko koma ebele, mingi ya Satan ape ezali. Mais pour affirmer que mingi bazali ko luka mbongo, wana tokoyi ko expliquer tant to ko évoluer na thème oyo o yambelinga 4 na oesika, nde na lingi ko expliquer d'abord que ba église zo koma ebele ya local, mingi bazali ko sala yango po baya ko séduire libota na Nzambe. Mingi bazali envoyé par les diables po baya ko séduire libota na Nzambe. Yango Nzamba lobi prenez garde, plusieurs viendront sous mon nom. À part wana lisusu esengeli ba na Nzambe bayeba boye que na ba oyo bazali ko sala na posa libumu, na ba oyo bazali ko sala na kombo ya Satan, bango nyonso bazali ba ouvrier ya Satan. Merci beaucoup maman. Alors pasteur, si je me fais comprendre, on suppose que na étendu na biso RDC awa Bozo ça là, au fait pas seulement la RDC awa. Oui. Là au fait dans le monde. Oui. Bozo ça, on suppose que Bozo la enseignement moko parce que Bozo la Bible moko. Oui. On a une seule Bible. Est-ce que pensez-vous qu'il y a une différence entre l'enseignement ou bien Bopé ça a vu que Bozo dispersé? Bon, différence na doctrine et koikozala. D'abord multiplication ya ba église ali ko salama na ba lolenge ebele. Lolenge ya liboso ngai naza na kati ya communauté na ngai, naza na besoin doctrine na ngai tope enseignement o Nzamba pesi ngai na panza yango na koyi ko tinda batu bokende na bisika boye bokende kofongola église ba même doctrine soki ba kuti na venu wana église muso ezali esengeli bayeba est-ce que église wana bazo partager enseignement nini. Donc si je comprends bien eza différence à la doctrine des ko sala que donc yozo soutenir dans la prolifération topé multiplication des églises. Effectivement nazako nakoyi ko affirmer likambo yango te, mais eza na likambo ya Bible nde ndimi ezala bongo kutu balobi boye na Matthieu chapitre 13 laissez croître ensemble. Mais mingi ozali kokota ebele ezali kaka ba divergence ya ba enseignement. Mingi bazali pe na kati na biso baza monde bauti na monde des ténèbres. Ngai na ye ko planter église. Tant on a moni que bango baza na biso te, malgré baza ko porter kombo na biso. Toko sangana te. Alors pasteur mboka na biso Congo, au fait, la RDC est confrontée à des problèmes économiques, où ils ont perturbé même au fait de survie à Batu. Mais tout ça qu'on remarqué que bino ba pasteur, comme ils ont poussé ba adeptes na bino topé ba fidèles na bino, ba comme a coupé ça ba offrande, ba ko ils ont la même ba possibilité na bango. Au moins c'est que c'est stressant. Alors est-ce que pasteur selon toi, au quoi ko yebisangai rythme politique ya mboka na biso Congo? Bon, par rapport d'abord, il y a les Kambo et aux Akoloba, au Etali, au Fronde, à Mbongo. Romains chapitre 16, versets 17 à 18. La Ligue Natangangona nous. Bible lobby. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Donc, ebele bazali ko travailler, bazo salela libumu na bango. Atali ndenge nini mboka ezali ko tambola, atali ndenge nini non seulement mboka. Tango tozotala makambo oyo ezali ba Congolais te ba koma yango, bato mboka mususu.
Donc ezaka kate que non biso wana mboka na biso et belé kaka nde bazali ko sala na ventre. Donc eza partout au monde. Mingi atali que non naza ko se retrouver te na sala nini a koti na musala na nzambe. Et tango akokota na kata musala na nzambe biti na yezali libumu. Et mingi lisusu soko lié bien te roté ya bien ndengeni. Il faut batailler la libumu na bango. Soko lié bien te roté ya bien ndengeni. Bon problème ya kolia Bible lobi d'abord te se soucier na yangote. Problème ya kolia Bible lobi te se soucier na yangote. Est-ce que vous voyez que Yesu sa côté ya moko na nzala. Yesu atei na nzala même na ba ye koline ba laki na nzala. Mais ba ye koline ba ye koyebisa Yesu zongisa libota o ba yoki nzala bakende koluka po butu déjà c'est koki bazalaki na nzala. Donc pour le côté ya sangomala etali kutu makambo kolia te d'ailleurs nzamba zo pekisa biso to se soucier na o etali kolia yango moli batebele tala tali kolia pasi na zo kolia te tika na sale la nzamba mususu bazo sale la nzamba malamu mais tellement moli kolia ezate tika na luka ndenge nini na falsifier na tinda batu bo pesa boye po kwa kolia or vraiment pasteur wani sa vie na yo mais ça vie publique te quand même au fait to luka peut ko faire parler public na biso poto ye balikambuni o balobaka à propos il y a multiplication des églises na étendue na biso RDC. En tout cas problème de l'église mais c'est toujours comme l'église comme belé mais c'est aussi moi analyse voilà et ça vraiment mengi en tout cas moi manque ba bouleza na mboka bisale zalité et à part wana mutu to comme ko lukake moi nya ko vivre moi nya ko za moi local là yango c'est ce monde que mutu comme ko comme le pasteur comme l'évangéliste pour que na ba voix wana ne ko permettre à moment ma bozo après ça ka ba offrande à se retrouver nango c'est ça on comme ça comme analyse na yango wana déjà première bando kiteni tezali ka problème à manque ya ba boulot manque d'emploi. Bon réponse non on paye ça to ebike loba maka natanga suka l'église comme belé baramno so loba to mona to comme yoka par rapport on est au monde ce que lelo ndenge leki misusu ya pona banzala misusu pe ba pasteur belé ba kompe ba liko donc ça n'est qu'un lomo bo pola nika ba mbongo ba professeur lokuta ba ko s'aimer leki nde belé par rapport na ndinga kala na ndinga lelo baleki si 10 églises o leki lupang moko o elandi église o leki église pourquoi pas basali ke bosangani do pasteur bala bona bolingo tende babaka moko asuka ba mangombe comme belé et comme dans le roi commerce na pria ngali na bona to sakane babake 10 moko na zomi na pesaka offrande na pesaka ko semena pesa monte mais tout ça na pesa na bikende na pesa bonza ma pambo pasteur wa zion ceux qui enseignent ba vantine ba komo sara ba lingoma bonne to commerce ba ceux qui peut et même na maboko nzambe na bikende na simana nzamba ofongola. Bon, par raison des belé, on a loba, mutna mutu azana ba vision naï. C'est vrai que ils en a appelé, mais autre comme on a prolifération il y a l'église plutôt et comme nandenga mabi. Bon, on a sali constant. Bamsou bazo lukambo on a bango par rapport à l'église parce que tout le monde sur le côté église ba panier ba offrande comment ebelé alors net ngabo sur na côté église et ça la nga sou bien tena mona que pasteur azo benga no batu ba ya kana na ba 1000 francs et puis sur l'église non pardon ba 5000 francs après zo kitati comme na ba 200 francs ba 100 francs et logo zo kam sanga no yangwana donc c'est-à-dire que l'église est comme on dirait commerce mongobo pour la plupart des églises. C'est un peu ça on a quoi koloba. Voilà, fidèles téléspectateurs, tout sûr que beaucoup kolanda ba propos ya public na biso. Alors tout le monde na côté na pasteur na biso. To yo kaka que ba pasteur ba comment qu'on s'est focalisé na ba bien matériel en échange ya place au ciel. Ndé to monaka. Alors, que pensez-vous par rapport à Jean ou à vendeur d'illusions? Bon, dans l'église, on me expliciter malam question. Est-ce que les alliés dans cadre avant qu'il y ait ça la moutoumoussala, il faut ça on échange un bon to avant que ça. Oto yo kaka tozo mon appel à l'église biso toza ko kendaka ba pasteur ba comment disons ba flatteur.
au moins n'a pas flatté mutu ba on m'appelle au fait ba matérialiste na ko loba ba on a que frère wana sœur wana zaka na mbongo faut na landela ka ba prière alors que ba misuso ba za penza ba makoki mingi te hein ba kokara vraiment ko ça la survie na bango te na ebité soko koki ko loba ni par rapport à bateau ba prena kabino le quoi bateau ba teka ka ba idée pona parce que bino bo promettre bon place moko na mapata bon oyo akosala échange nangulu oyo nzambe apesiye Bible pekisi. Christ a lobby d'abord, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bo jouer yango ya ofele, bo pesa pe ofele. Wana eza likambo ya ngolu. Nzamba sali ngolu. Na pesa ki nzambe combien po apesa ngai epakolami ya kobikisa bato. Mokolo nini Yesu asala musala lobi avant sala musala na bikisa pesa ngai boye. Avant de délivrer. Mais la plupart de vous, les pasteurs, bon, c'est la montée. Yango sikoyo ba yebi place oyo Paul alobi la ngote. Soki okolanda histoire ya Paul oyo yaki kotia moboko monene na kati na musala oyo Paul alobi boye. Na sima ya kosala évangile, to pe ko partager liloba na Nzambe. Ezali mabete a bénéficier na ba bien matériel oyo za ko uta na batu wana. Mutu ye mokonde atali mutu oyo bazali côté azali côté yanga isango malamu. Bible lobi d'abord na Galates 6 kabola bozwi na yo na moto oyo alesaka yo liloba na Nzambe na moto oyo alesi yo te oyo alesaka yo liloba na Nzambe mingi nde babosani kosalela mokanda wana ke ndenge naza boye nazosala eza mabe te nazwa mbongo epai na bango me bango moko na sima batali no moto azolisa biso liloba na Nzambe kaka pona mokona lelo te kaka pona mokona lobi te tika to kwa kosalela ye boye bosé la source au fait na ko lo baba envie na bango te bokomi ko forcer bango parce que biso moto zo mona ngo ça se voit à l'œil ni tika oyo Bible lobi sortez au milieu d'eux bo bimakati na bango yo mwana Nzambe fanda na kati ya liloba Bible lobi boye na pesi bino nyonso accès ya kokota na lieu très saint. Donc yo mwana Nzambe esengeli oyeba ke ponzamba yoka yo akoyoka yoka ka soki yo moko pe ko bongisa vie na yo o connecter yango na Nzambe pe ayoki yo kaka te na nzela ya mutu ndio komona tango za kolanda ba faxeur wana ba faxeur baza bato ba mi kotisi na kata makambo Nzambe baza ya Nzambe te mais ngayo nazo salela Nzambe na yebi ke Nzambe na ngalobi na sala musala na tikala komona bisika moko te ata bato ba fandi na Sainte Alliance bazwa histoire ya Élysée mosali na Nzambe moto moko azalaki mokonzi ya mampinga auti mboka mosusu ayeba bikisa ye aki na maladi almaba tango aye na maladi ya lepre alobi kende ko ya 7 fois na mai moto wana bimisi mbongo azwa Élysée ko ekozwa mbongo na sima mais aboyi na ye ge azake kolanda eloko nani na simba la place wana eza que Élysée d'abord po abikisa ye alobaki te ke pesa ngai boye yango komona ba o nyoso bakota na musala oyo tanga akutani na mutu aza mokonzi akutana ndeko moko bondela ponanga ebele bazo sambela susu akoza basala Nzambe ebele baza kolinga suma kama Nzambe ta akoza makambo oyo homme politicien homme politique ebele quelque part un peu beaucoup comme ba porter malheur ya ba vie religieuse ya bato mususu wana na ndimi yango il faut ye moko Nzambe akita et puis ba Nzamba solo basala nini bisika bazali kolanda ngai yo kolanda ngai bisika nyonso e na mboka nini ozali surtout ozali mwana Nzambe ya solo beta mabolongo loba na Nzambe a soutenir église na ye église okende wapi satana koti azobebisa mama vraiment si j'ai oyo et s'appelle Sengai Makasi. Vraiment. Faut te télémer la babiloko wana. Ikuda ko koyoka na kanda ya molimo. Voilà, pasteur outi ko yebisa biso à propos ya question na biso wana. Alors ko yebisa biso nini à propos ya ba pasteur o bazo comme de plus en plus riche même ba o bandaka na temps moko au fait na période moko ya pauvreté tout le monde a ba comme toujours ba riche alors que ba collaborateurs na bango y compris ba fidèles na bango peut-être o ba bandaka na bango ne bandeli ya ba création d'église na bango baza toujours na ba vie oyo bazalaka na ngo kala. Bon koto wana nazo répondre na deux volets. Volet ya liboso basali na Nzambe bayebaka notion te o epambolaka mais yo yebi notion quand même yango siko na lingi na expliquer volet ya liboso basali na Nzambe bayebaka notion oyo ya kopambola bayebaka yango te na kalizala quand même mosali na Nzambe aye abala na famille na bino
toboyi mwana na biso alia Bible. Et puis soko tali lolenge basali na nzambe bazali kolata. Bazali kopesa bango na bakombo. Mais ya lelo bakomi plus riche. Po maye oyo Bible loba pour que muto akoma riche bakomi ko exécuter yango. D'abord voler ya liboso. Bango ezalaka na kala biloko nyonso ekotikala makati na mokili oyo. Pe bazali koyemba biloko nyonso ekotikala. Ebele batika ba classe batika misala batika nyonso bakota na église. Mais tellement ba ko comprendre que ya solo ko pambwama eza les données ko pesa. Moi je connais même les hommes de Dieu. Oh baza ba partenaire ya liboso ya ministère na bango. Na mona mosali na Nzambe. Asalisi campagne. Ye moko ateki ya ye lopango po atia mbongo na musala. Apesi ye moko mutu liboso apesa $50,000 mosali na Nzambe. Ba comprenant déjà que non ponga pe na pambwama. Na ko biso batuka bo pesa te. Basali na Nzambe ebele bango ba koma ko semer. Ndoko mona même ba collaborateur o ayaka ko sala na pasteur. Amoni même ye moko pasteur azo pesa. Au moins azo biloko na azo semer pour la musala na Nzambe pour l'évangélisation et kende liboso. Mais au moins ya yebi kende na modéré. Voilà, pasteur de commis. Va pesa ngambongo ya. Na sili sa place wana. Va pesa nga imbongo ya transport. Moi ya pesa ezate donc ya kotika la pauvre. Siko bon, problème ezate mais deuxième volet, on a ligina clôturer ça na likambuke. Ba pasteur musu bazaki mitema mande muté ya mabe. Ba kabarate. Wana jasko ki muté mabe. Maboko bakasi. Siko nzamba okausa bango. Ya no bongo te. Olobi yoza na obonti yo kabana yo o eza mutuya ngala na ko kopesa témoignage na ngaité. La Bible dit le Saint-Esprit intercède dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Yende pe mutako témoigner pour na biso. Pasteur, vu que lelo vraiment sujet na biso ezala ki multiplication des églises, pourquoi pas bino ba pasteur? On suppose que tout ça la Bible moko nzambe pa ka moko bongo te. Ndengo na maman. Alors pourquoi pas besoin initiative, besoin la fusion, en fait besoin sanga na bino nyonso pour que besoin sambela pour na ko éviter prolifération na étendue na biso. Yo mona on deni so ba biso que pasteur bo église na mutu mo boye azala lokola maître. Au monde on est beau sanga donc. Bon, na répondre rapidement parce que tu comme na souka. Na kolobaka d'abord problème wana eza na problème ba communauté autosali. Et le cause ça l'endroit pour la communauté. Communauté déjà il faut ezala d'abord sérieux, c'est-à-dire na kati na biso ceux qui dans la communauté ya RSC, au continent avenue moko, au mon église ya RSC, au tali au calculer. Bon, ngai na koko tcha pembeni ya wate, peut-être 100 mètres, 200 mètres. Moko mona au RSC batalani, boza la même communauté, des autres les na kati wana. Bino boye ba wana. Nde yango nazali ko enseigner pe nazali ko corriger. Ba na yebi ke bele pe abakambi ya ba communauté bazali ko yoka ngai. Bino boye ba na te bokoma bino ka au mon église au mon ko luka loko la loyer moko boye. Na avenue moko boko kuta loko a des églises déjà ça nga pe na misala kaka kibolé loka kibonga yeyo. Ta diriger nga zala te. Bino nyonso bolika bosa ba patron na bandenge na bino. Na lingi na corriger place wana. Pona koloba na lolenge ozali kolobela esengeli ozonga de bandeli to bandela ki. Oko comprendre d'abord que tant on a besoin kotia musala na ko benga nyonso te église na ko benga nyonso te toza na bango na même seigneur bato zo ba seigneur te ne bango nyonso te ba ko bazo kosa la pe nzambe wana donc ko koma l'église ebele ezali mabe na sens que oyo aye amoni muninga na ye oyo baza ko partager même mes visions ba tseka kana sima donc il faut communauté ba arranger na lolenge nini na lo bango rapidement soki olobito sangana to tshelo komoko ko sangisa ba église nyonso oza en place o tcha bango te lelo même la Kinshasa oza na lié moko te ko sala église ba cotisation na bino boko sumba pe ba terrain na ba pasa ba bisika mo boya o ezala un peu reculer bo sala église na bino sala bien maman lelo tuna mutu nyonso otambola na nzela osambelaka lelo yo na mboka Kinshasa akoloba na sambelaka siko yo sangisa mama osangisa ba église ni lié moko place ezate problème c'est quoi ça di kambo ça na ngoloba ke bino bolinga la bino ti place na lunene même ba place minene stade des martyrs qu'on contenir église ya Congo te et kokokate donc to za la place moko te koko loba to somba par exemple to sombe loko moko o koko za la quartier mobimba
wana nde biso tozo Voilà, pasteur, tokomi bongo vraiment na suka émission na biso. Alors, sujet na biso ezaki multiplication des églises na étendue na biso RDC. Et loko nini vraiment, en fait, leçon nini oyo ko tika na mitu ya ba téléspectateurs na biso pour que ba kolongola équivocité concernant multiplication des églises na RDC. Bon, pour la kolongola eloko wana conseil na nga ya suka ko kozala kaka na bandeko oyo bazali ko kende ko fongola ba église na likanisi na bango, ba yeba que église ezali église na Yesu Masia eza église ya mutu te. Donc biloko misatu nde mutu esalaka ya mutu akende kofongola église ya liboso place azali kozala mwana bazokamba ye azali ko se sentir étouffé miso ekoki kozala volonté ya Nzambe, donc il faut persévérer ata ba fini Nzambe mutalingi peut-être à enseigner peut éprouver à garder silence ti Nzamba kobimisa ye ya mibale amoni que non ndenge naza awa mutakoki na nga zate or okoko leka mukolo na ba pantalon mokoleki na mataba te onga la terre oleka papa na ngai nga na moni awa mutakokoka na ngai ya za susu te pona ba enseignement pe makambo ebele o ayebi et sengela za la calme tikino na temps oyo persévérance donc. Oui, a umela na kati ya makolo ya papa na ye ti tango mokolo na ye kokoka papa na kwa kokotinda ye. Donc biloko ezali ko créer ba église ebele pe kwa kobota miso ezali ko zala na ba bit moko ya malamu te. Nde na sengi na bandeko nyonso ozali ko kambama epa ya papa na yo a tout sentir oza étouffé peut-être que vous allez volonté ensemble. Pasteur nazo ngali sous des questions ou intéressé ngali sous de plus en plus pour la poser au penza au partager puis na ba téléspectateurs bazo landa biso vraiment ya Dias Congo. Alors comment tozana l'église est belé na mboka na biso Congo alors que ma bezo si la té ma bezo comme de plus en plus pire. Bon, eloko ezo sala ke mabe comme de plus en plus pire pour l'église ya malamu ya solo za muke. Pensez-vous que yo eza non ya bien? Ngai na koyi kopesa témoignage était au moins Christ nde mutu asala musala na ye. Pasteur, vu que tu communes suka émission na biso, alors mot de la fin oyo ko kopesa ba téléspectateurs na biso ko kozala nini? Bon, merci. Mot de la fin na ngai ko kozala kaka na pesi bana na Nzambe nyonso mbote oyo nyonso zali mwana na Nzambe na pesi mbote na koki na mwa Nzambe te fou soki yo za mwana na Nzambe za na kati wana na lobi na pesi bana na Nzambe nyonso mbote olinga na particularité olinga particularité bon na particularité na zo mona moto o na koyi ko tiaye particulier te pourquoi parce que bana bazali ebele bana na Nzambe pe o nazali ko kamba na ministère nga bazali ebele mais mingi na lingi ko citer particulièrement mon père spirituel le pasteur Joseph Abraham Mobako qui me suit maintenant, je le salue en passant. Pasteur Joseph waza papa na ngai na ko Moussa na Nzambe na nzela na ye ya mi balé ma femme oyo na lingaka mingi vraiment place azali kombo na Jenny na bana na nga mi balé ya moi si Janela na mwana ya liboso Christmas azali ko landanga bisika azali pe na pesi mbote na bana o nazali ko travailler na bango elongo comme bana na ngai ya na service ya musala frère Grady Mosele frère Geazi Wimi frère Timothée na frère Firmin elongo na bandeko baza pembe na bango pe na bosanité frère Jacques Scartin la foi Nzambe apambola de téléphone s'il vous plaît pour na ko aider ba téléspectateurs na biso pour na ba maté ya quoi. Bon, numéro de téléphone nanga ezali 089 53 72 840 Kinshasa plus 243 na bosanité pour na couper sa invitation na 11e anniversaire ya église toza ko préparer na mois ya janvier 2018. En tout cas, j'espère que nga surtout dans la bienvenue hein. Yo ça déjà invité d'honneur et d'ailleurs avant que ministère Musala wane kwa kosalama topé anniversaire église zala na robengisa yo pe to kwa kosala sous émission o batu ba kolanda lisusu. Merci pasteur. Merci bandeko balandi ya Dias Congo télévision to komi bongo na suka émission na biso regard sur la vie quotidienne o to lobela ki mingi likambo etalaki multiplication des églises na étendue na biso RD Congo. Alors na ko quitter binote sans pour autant ko passer par remerciement nanga et pas ya Serge Mongangwa qui vraiment si ma caméra on apprécie vraiment merci pe coordonnateur nanga Patrick Bope vraiment so yote biso to na biso ba ote
tala kande misale komo sala mato umeli na te me yo moni kande komo lika en tout cas na sepeli vraiment na sengo na ki na sengo mingi ya kozana bino et également ma copine Litani moi c'est Pembe Élysée moi c'est Moulaï Dolores Diambu en tout cas ba particularité na surtout vraiment na famille na ngai en tout cas papa na ngai so autorisé ki ngate papa Diambu Kumbaz le réalisateur à RTNC en tout cas merci na coup de chapeau à toi Bisiko Zali na sepeli pe na kobosa na te vraiment mingi pasteur na ngai oyo malgré l'occupation na ye azaki na biso andimaki que perturbation kota vraiment na côté ya musala na pour que tu ba ko réaliser mission na biso dans l'injuste ceux qui vraiment na pesi ba compliment na ngai pas boss na ngate wa ba son pe John Moki en tout cas bisika vous êtes depuis Belgique je vous dis bonjour vraiment bisika vous allez moi vraiment na mutema ya baby Diambu et merci de comme na suka Dies Congo tala ka Dies Congo bilingue toujours nyonso kitoko merci au revoir Yo binganga